Voilà, mesdames et messieurs, Bandego Balandia, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala. Le travail m'a encore appelé ce matin. Une façon, il y a aussi Nabino. Vous savez tous, Tozali n'a fait il y a semaine, Bandego Balandia émission Oyo. Le chose change du jour au jour. Ma belle, la terre tourne, réalité, les autres ont changé. Biso pe tozo continuer ka kosala musala na ndenge elongo bani esengozali yanga lisusu ya ko présenter émission oyo mokolo mwa lelo makambo nini ezali lelo awa tokosolola nini tokoloba nini pe tokosala nini na émission oyo j'exhorte na famille libota nyonso na bandeko nyonso bolinga mosala oyo biso tosalaka, allez vous abonner encore une fois na Belle-Vie Télévision. Toza na plus de 250 000 abonnés, alors on a besoin de plus que ça. Et ça abonnement na binoté, mais nous avons besoin aussi que vous participez na oignon sur Etali ba œuvre. Il y a maman Belle-Vie, bo liker, bo partager, suivez ça régulièrement. Nabanda kunabino na ba famille nabino. Nous avons un projet où ils a déjà commis déjà na 10e épisode. 10e épisode et Kotaki lobby lelo sauf imprévu na 16h30 heure habituelle na Belle-Vie Télévision. 11e épisode et Kokota il y a film nabino choix parental. Choix parental en tout cas na sengi na ba congolais nyonso. Bozwa mayele nabino bocha na kati ya film wana. Na sengi na ba africain nyonso bozwa mayele na bino bocha na film wana choix parental, parce que c'est un film qui a tellement de choses na kati oyo ezali na 1000 facilités ya ko changer même le goût ya ko vivre ba façon manière ndenge ya ko zala na kati ya société. Moi je prie ma part depuis que j'ai commencé ya ko landa film o tinde to komi lelo. Il y a certaines personnes, peut-être aux autres quand on a solo que choix parental, choix parental, choix parental, choix parental, ils ont dit moko ya ba chef d'œuvre Belle-Vie Kondi, ils sont disponibles déjà dans Belle-Vie. Alors allez suivre ça et vous ne serez pas dessus, mesdames et messieurs. Ah, on a retiré la bino extrait et puis je vais vous parler des difficultés énormes. Oyo Bellard Production ensemble avec équipe il y a Belle-Vie Télévision na ba acteur ba maman oyo ba accompagner ka maman Belle-Vie ba kutanaka na yango lors ya ba tournage, parce que moi-même nazo kenda na ba tournage, nazo sala ba descente na ba tournage, nazo zalana presque tous les jours. Et d'ailleurs peut-être après awa je vais localiser l'équipe disons au bazo ko continuer ba tournage au babandaki lelo déjà au deuxième semaine si je m'abuse pas, depuis donc bandaki nazo koluka moyena accompagner bango. Mais d'abord je suis venu pour na remplir pe na nos devoirs na ba exigence ya musala awa lokola mopanzi sango, et puis ensuite nazo ko rejoindre bango kuna na ko étaler makambo na nyonso awa et bino bozo mato ibo pesa biso, ça sera quelque chose de bien. Voilà, pour commencer cette émission je dirais un grand merci à maman Bijou Ketani, maman 90%. Koko Abana Nangai, Obonga na papa Jean-Pascal Leka qui est mon papa. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, ya ma mère à Calgary. Un grand merci à toi maman Émilie Setimaïnga, que les bons Dieu te protège, maman, prendre guérison à vous. Un grand merci à toi Aurélie Mafuka Aurélie. Un grand merci Bongona, mon amour de sœur, elle s'appelle Katez. Katez, tu sais combien je t'aime, bon retour chez toi. Un grand merci na famille Libota Mobimba, un grand merci na Bertin Konde, un grand merci na Tata Poefa Pekato, un grand merci na maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karouan, Madeleine Aketa, Fatou Dukonti, Makiala Kumba, Bozali tellement ébélé, maman Vicky Mossa, Boza ébélé au Bozo Kolanda émission Oyo. Un grand merci bon na maman Diasona Mabisika Ezwami Bino, un grand merci na bandeko nyonso bolingaka mosalo biso tosalaka. La série continue, je vais vous laisser suivre l'extrait, il y a filmé Oyo. Na combo, il y a choix parental et puis on se retrouve tout justement après pour continuer na émission Nabiso Mokolo Mwalelo. Mais il y a des surprises sur cette émission, alors restez branchés. Merci. Georges. La cousine à Karaba. Toi, je dois te draguer, toi. Toi, mon tête.
j'aimerais qu'un garçon me ressemble et une fille te ressemble. Ils sont aussi beaux que son papa. C'est tout. Non, c'est comme s'il y avait des fourmis. Je suis en train de vérifier. Allez. C'est bon. Wow. Je fais pas ami, je suis pas hypocrite. Je fais pas ami avec les ennemis de mon ami. Je fais pas ça. Sylvie, je t'ai dit que je voulais être ton ami, moi. Quoi? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour me donner un enfant comme ça? Je peux le regarder comme ça. Qui va se marier? Moi. Tu vas De faire toute quoi? manière, tu les mets où là? Je vais me marier. Je lui en parle. 9 mois pour cacher une belle fille comme toi sur terre. Eh bien écoute, je ne laisserai pas le diable t'écraser comme ça. Ouais, ça va boulingwa Satan. Attirant soit dans des lits. L'appétit vient à mon genre. Maman, j'ai beaucoup mangé. Dès lors que tu ne feras pas un effort de supporter cette fille, on sera qu'à malheureux. Parce qu'avec moi, pas de Francesca dans cette maison, on ne parlera jamais de cette moulouba-là. Et maintenant, on s'appelle. Ciao. Tu me promets? Je te promets, je mets ma main à couper. Non, je jure sur la tête de mes parents. Je mets ma main à couper. Je veux renoncer à ces mariages. Je te jure. Et vous rigolez comme ça, Nous sommes des Bakongo et plus précisément des... Messieurs, allez, levez-vous et partez. Je ne veux plus de ces mariages, je dis. Tu dois être une femme de valeur, une femme prévoyante pour ton homme. Tu n'as plus le choix en fait. Tu dois le faire, tu n'as plus le choix, ma chérie. On ne se marie pas pour faire semblant. S'il te plaît. On s'est marié par amour parce que tu aimes cette personne, tu t'engages pour le restant de votre vie. S'il te plaît. Hein? Elle te trompe. Regardez-moi ces messieurs, espèce d'un réfugié. Tu es un réfugié. Vous savez, quand vous êtes en colère, vous êtes belle comme Karaba. Ça me donne envie de devenir Kirikou et venir même vous draguer. Maintenant, chacun a... Vous devenez relou. Bon, écoutez, je vais vous expliquer. Baby C, c'est une petite que je vois ici. Ne l'appelle pas Baby C, elle s'appelle Sylvie et c'est tout. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je pense que vous venez de suivre l'extrait de votre film Nakombo Yashua parental. En tout cas, excusez-moi, Ezali Moko, il y a chef d'œuvre et maman Bellevue. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Congolais nions sur le cinéma congolais. Aujourd'hui, nous avons besoin, il y a œuvre locaux là, Oyo. Aujourd'hui, nous avons besoin, il y a cinéma Oyo. Aujourd'hui, nous avons besoin que le parler éthique à l'ajustement, na misala il y a maman Oyo. Aujourd'hui, le souci est que maloba et leka musala na ebelete. Le souci est que musala et leka maloba na ebele. Le souci aujourd'hui est il y a qu'à définir qu'est-ce signifie un artiste et c'est quoi le rôle d'un artiste. Nini o faut un artiste comédien à apporter la nation. Aujourd'hui, les artistes bazali ebele. Mais tout un chacun bazo komita la biso tozo komemanine, tozo ko servir mboka na biso na lolenge nini. Aujourd'hui, je peux ou kozalawana te. En quoi la nationalité congolaise, la nation congolaise, j'allais dire, la jeunesse quinoise bakozala fière na mosalonga nazo kosala. Et nous devons toujours poser des actes écotiques à la éternellement namitu abatu. Choix parental, c'est un film oyo ezoko la musama kanisi abatu ebele. Ceux qui dormaient, ceux qui étaient encore dans le distraction, ceux qui cherchaient encore à plaire les gens et ceux qui prenaient aussi la vie na ndenge moko boye. Avec ces films, Nakomo Yashua parental, ça va vous permettre de bien définir votre vie. Et de bien faire aussi les choix. Oui. Quand ça la choix, il y a des parents. Mponanga. Que choix waneza ya papa. Nandenge makanisi o et zoko tambola na film o que basali le choix moi si. Quant à moi, je dirais que Zali Mabe. Actuellement, Eza Mabe lobby ezala ki malamu.
Beaucoup contredire ngai te lobe zalaki malamu na ndenge nini parce que hier il y avait pas de téléphone, il y avait pas les réseaux sociaux. Mais ba papa déjà elle bana na bango bazoko botama elle bazoko kola. Ezala na ba papa misusu o bano kangela bana na bango ba boy. C'est comme ça qu'on appelle. Et moi nanga en tout cas ndeto moni mwana ya mama kingandi ndenge mwana mama diasonama akoleli ndenge mwana mama zozo akoleli ndenge mwana mama bijou nketani akoleli na moni mwana nanga nako souhaiter abala mwana mwasi wana parce que soki mwana nanga abali mwana mwasi wana ya mama wana na yebi éducation na bango c'est une famille chrétienne babanga kanzambe baza na respect baza na considération en tout cas couple wana ekozala malamu. Les parents se limitaient là. C'est juste, il y a peut-être une proposition. Et le reste, c'était na bande komi balé o ba pesi likanisi ou bien ba parents ba proposer pour ba tambolanzela moko. C'est à eux de faire leur choix. Ba kondima ou bien ba koboya, ba kozwango ou bien ba koboya kozwango. Mais ce n'était pas le cas là lelo. On vous impose le choix. Moi nananga il faut obala kaka ministre. Moi nananga il faut obala kaka député. Mwana nanga il faut obalaka mutu mbongo. Mwana nanga il faut obalaka kaka mobali ya ekolo na biso. Mwana nanga il faut obala kaka. Lelo ekoma bongo mais hier c'était des propositions par rapport ya éducation, par rapport ya élévation, par rapport ya comment dirais-je? Ndenge batu babanaki kokolela, ndenge batu babanaki ko vivre par rapport ya environnement pour ne pas aujourd'hui komikota na makambo o ya mabe na moni déjà sito mesana ki bana ba koki pe ko apporter eloko moko boye. Moi je connais des couples comme ça o babalanaka à l'époque wana parce que ba parents na bango nde batu basala ke bango babalana jusqu'au jour d'aujourd'hui bazali malam. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Moi personnellement je suis contre ça. Le choix parental que le papa nde ayebisi ngai ke tadi ndoza boye en tout cas il faut oba la fille moi ya muluba et puis fille wana ya muluba yende ba memelinga ba imposer nga na ndaku nanga ke yo faut oba la miss do. En tout cas ça va pas passer hein. Ça ne va pas passer. O nga naza na bolingo na yete Dacosta a même dit na ndeko na biso wana mwasi mama na ye mama ani biasi a yebisier l'appétit vient en mangeant. Dacosta lobby j'ai mangé jusqu'à ce que na sali excès de table. Mais appétit wana ezaka te nazo linga ye kate nazo koma te place donc sengelinga na koma. C'est comme ça l'amour. C'est comme ça la vie. Oui, aujourd'hui une maman, un papa a proposé na mwana na ye la façon banana ba koli na moni ya banana ba koli malamu hein. Et aux hommes on a que so bali le lona mwana wana ou bien na ndeko wana ça fera quelque chose de bien avec ton comportement nde na moni la kayo ta façon de réfléchir na mwana nanga ça peut aller non ça arrive et puis c'est normal et pour le reste et ko senga ke ndeko o ya mwasi na ndeko ya mobali o peut-être ba papa ba sala ki ete boye bana c'est à vous maintenant d'être conscient mature c'est à vous maintenant d'être responsable mais o yo alelo maman aya lobi yo il faut obalaye atuni ata likanisi na ngai te ata avi na ngai te ba imposer mais ngai pe place nazo mona Dacosta mabe eza que maman a imposé yo au lieu au comité na niveau ovimsa libumu moi na pe aye na mokili non lorsqu'on veut pas lorsqu'on n'a pas besoin de cette femme lorsqu'on n'aime pas la personne lorsqu'on n'est pas d'accord avec une proposition faite. En tout cas, Moutuloko Langa, je me retire. Je dis non. Et puis le non reste non. Donc, yo oluki nanu, olie lissus, osalina excès de table et memi moana. Mais bolingo wana ya moana batu, ya mwasi wana ezalité. Mais hier, tu faisais la volonté de maman. Et là, au komiko la moka, pour ça la volonté à nan. Ya yo moko. Voilà pourquoi ce sont des films comme ça. Oh, ezo kote ya batu. Ebele. Nous avons vu aujourd'hui, et Ezana Bandeko Moussous à cause de la Zana Mbandaka, Moussous Zana Mbujimai. À travers les réseaux sociaux, Bakutani, Basali connaissance, Nzambe Asali Bango grâce, Banzela Nabango, et Toutani, et Babalani, Basé Belé.
baza ebele o biso toyebi tolobaka ba o ba na poto te même ba o pe bazaka na ba province awa moko aza na Goma moko aza na Lubumbashi moko aza na Bandundu moko aza na Kabeyaka Mwanga kuna moko aza donc c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux ba kutani makanisi na bango pela donc tutani oui aujourd'hui ils sont ensemble ezali chemin o Nzambe a tracé pona yo na ye Nzambe déjà donc ayebaka ke non na 21e siècle et loko mo boye ekobima na kochama yele kati na mutu parce que tout ce que bande kwana bazoko salela ezala Facebook ezala WhatsApp ezala YouTube ezala Instagram ezala TikTok l'intelligence wana ça vient de Dieu parce que bazali batu o Nzambe akeli ayebaka na ye ke na 21e siècle mo boye eloko mo ekoya ekobando sangisa be ekolo nyonso na bato boyebi na bato bino boyebi te alors beaucoup za la peine facilité ya koyebana le bon Dieu savait déjà parce que pas Nzambe l'imprévu ezalaka te nini ezalaka te nyonso ezalaka planifié c'est comme ça donc beaucoup tani na ye na réseaux sociaux eza nzela o Nzambe aponaki ke yo na ye beaucoup tani il y a beaucoup comme ça au pe basali ba relation na bango ezoko continuer. Ouais, et ça quand ba chemin on Nzambe doit tracer okokuta na mwasi na balabala oyo boye bana kité bosali connaissance bokomi vraiment ba ami et memi binoti na libala boboti bana bosali foyer bokokuta na pe na bande ko na biso ba kena mingi ba boîte okokuta na pe na mwasi mo na boîte olongoli na via boîte o memi na via ndako batu bande ko na biso misuso pe baluka moi bandumba moi trop okokuta pe mwasi moko ndumba comme moi je connaissais une collègue à moi à l'époque na 6e bon je vais pas citer son nom parce que batu ebele ba yebaka do mosala collègue wana abana ko sala aujourd'hui elle est en France na bombi komo na ye c'est-à-dire que non azala pena que non azala pena na mokanda ke akendaka atelemaka place mo boye na hôtel moko renommé ya Congo et que bazwaka ye bakendaka na ye et juste à travers son travail Nzambe aya kosala grâce à Dieu mutu mobo oyo ayaki po azwa loko la femme de passage lelo ye wana azana ndako moko akoma mama ya bana na ye mobali na ye pe mwasi na ye donc ça banzela o Nzambe a traversé mbalobaka munoko ya mukolo elumbaka solo mais ebimisaka maloba oyo etongaka eza ba minoko ya mikolo nyonso te minoko ya mikolo mususu solo wana ezoko bimisa na maloba o azoko bimisa eza pona ko détruire yo eza pona ko nuire yo eza pona ko bebisa avenir na yo po ezali na soyi o ezoko sauter wana na maloba na ye azoloba eza lokola venin. Alors nous devons faire très attention. Le parent, laissez les enfants faire leur choix. Oui, vous pouvez accompagner vos enfants. Mais botika, bana, basa la libre choix. Na lingi moi sinanga, maman je viens, ma femme est là, un point barre. Non, en tout cas tosuki wana. Tosuki wana, le reste est à libinoté. Vous devez vous soumettre na choix nanga. Ah. Et maintenant, moi si oyo basali choix, ba présenter et pas ba parents, yene faut donc gaye bandenge nini, yo faut ozala face aux parents oyo ba ye ko présenter nga parce que ezali famille mususu olongwe na famille mobwe oyo ko kota na famille mususu donc famille wana bazana éducation na bango bazana na ligne de conduite na bango bazana ba principe bazana ba règle na bango donc c'est à toi la femme de s'adapter na oyo ko kota na famille wana et toi aussi tu dois apporter un plus. Il y a ce que tu as reçu chez tes parents. Et vous avez quelque chose de bien, en tout cas, ceux qui, les choses continuent comme ça, ceux qui va filmer à Boezali, oh, ils ont côté à bat, oh, ils ont collacé à Batunzela, oh, ils ont confondu la batou miso, oh, ils ont orienté bat. En tout cas, ça sera quelque chose de bien. Alors, allez consommer, allez suivre, allez bopé ça dessous sous temps, bopé ça sous matouille, occasion et que maman Belleville a ça la filmé à Boé. Depuis l'année 2024 et bandi au deuxième film et ça l'a diffusé na Belleville télévision na français. Oui. Tolobaka awa l'impossible n'est pas Bellevue, l'impossible aussi n'est pas les acteurs congolais. Beaucoup de personnes pensent que ba artiste na biso bazalaka limité na oetali langue. Ebele ba lobaka ete ba congolais bazali mayele te surtout il y a ba comédien yango ba théâtre na bango yango ba théâtre na bango ezo continuer kotika la na ghetto non eza bongo te
ezali parce que ezali moko ya munoko ope ezalaka na facilité bato bako transmettre ba message na bango ekomi biso to jouaka na lingala oui mais eli ko lobate ke ko jouer na lingala nde ezali bassesse ou ezali buzoba ou bien bato baza limité baza capable ya ko sala même ba film na anglais na latin baza ebele na ba comédien na biso je fais confiance na mayele na bango parce que il y a des comédiens oyo ba conscient. Aujourd'hui image wana mabe etambola pourquoi parce que il y avait un groupe de comédiens, il y a un groupe de personnes oyo ba luka ko bimisa ba comédien lokola bazalaka et le côté ba représentaka et le côté bazali na et le côté ils ne sont pas mayele or papa maman baza bato mayele ya ko sakana te na degré 0 baza. Aujourd'hui, avec Bellard Production, Bozo mon appelle vraiment filmé. Il y a déjà to comme na 10e épisode. Mais sur tali français na 4 ezali 90%, lingala 10%. C'est une façon aussi à côté qu'a encore une fois culture na biso na monoko bapaya. Alors, les Congolais, vous avez tant demandé. Vous avez tant manifesté mécontentement na bino par rapport à utilisation ya lingala peu pratique nango. Aujourd'hui Bellard Production a mis en place déjà 2 films en français. Alors prenez le temps. Culture na espace nyonso francophone. Bellard Production a s'imposé les sous. C'est le Congo qui gagne. C'est les acteurs congolais na ba actrices ya mboka na biso bato bazo ko gagner parce que si nous regardons il n'y a pas seulement Bellevue na scène, non. Voilà pourquoi moi t'as dit je respecte tous les comédiens. Pourquoi je respecte tous les comédiens? Parce que bazo ko mériter respect nan lokola toza ba bantu, lokola tozali ba batu, lokola tozali au biso toza, il faut que ba mériter respect. Et de deux, deuxièmement, je suis parmi les communicateurs, il y a moko ya ba comédien ya Congo. Donc le respect que n'a pas sa patronne nanga, il faut la partager na ba collègue na ya musala. Parce que le théâtre c'est pas un jeu individuel. Et c'est c'est un jeu d'ensemble. Nako finga lelo Viviane pour nani pour Viviane lobby faut à tourner na Bellevue. Nako finga mama top pour nani pour mama top lobby faut à tourner na Bellevue. Nako descendre mama étoile pour nani pour mama étoile lobby il faut à tourner na Bellevue. Nako descendre Léa Ndaya pour nani pour Léa Ndaya lobby il faut à tourner na Bellevue. Donc le respect wana il faut la partager. Il faut la partager, il faut la honorer, il faut la respecter bango. Parce que Ndeti Boye na scène, on n'a pas vu du place où Maman Bellevue a bandi du début jusqu'à la fin. Non. Namoni à ta place mon bon côté. Mais au moins namoni na scène wana namoni Maman Miloaza, Maman Etopaza, Maman Etoalaza, Maman Mosekaza, président Geshwazali, président Nani Ndekonanga Nani, Papa Gingombe Azali, Papa Alain Azali, Papa Serge Aza, Décor Aza. Vous voyez? Et c'est-à-dire que c'est un jeu d'ensemble. Alors nous, personnellement, équipe Nyonso, il y a communication, il y a Maman Bellevue. Tozalaka na obligation ya ko faire promo ya ko ça la promotion na bino ya ko tia bino na plan liboso ya ko respecter bino et ya ko honorer bino le respect ya ngonde e ko sala ete ba maman o ba papa o bazala ini bazala ensemble et nous le travail ezoko loba na place na biso et nous le travail ezoko sala musala nango na ndenge elongo bani. Il y a certaines personnes qui sont là pour y atambola bien pour y à l'aise, il faut combo ya mutu mo boye e collé yé au lieu musala mo boye asala qui est collé yé mais azoluka combo mutu e collé yé pour y accompagner musala nae. Les objectifs batu ba komi ko bunga yango. Le travail est commis ko beba, le travail est commis na nzela. Et les comédiens, moi je vous demande d'être actifs, d'honorer vos engagements, de respecter votre travail. Moi personnellement, je ne vous demanderai pas Yako Lingana. Non, Bobozaka ba famille, Bobozaka ba ndekote. Mais Bolingona bino beaucoup plus c'est la kaka na musala na bino. Kaka na musala na bino. Je ne me mettrai pas ici, Naki Tinanga, pour commencer à parler des gens.
ke ye kuna asala ki boye, ye kuna abaluka ki boye, ye kuna azwa ki boye, ye kuna amatisa ki oyo boye, ye kuna akotisa ki oyo boye. Je passe ce temps. Je viens ici pour faire rien que mon travail. Je fais mon travail. Na matisi musala ya dinana. Na kumisi musala dinana. Na kumisi musala Bellevue na degré monde tikutu na ko lobby na ko kumsa ngol soute. Na kumisi ba comédien Congo lokola ndeti lobby en tout cas na lobby la bango lisusu te parce que bazo ko mériter. C'est pas facile, je disais. Nazo ko tambola na mama Bellevue. Nazo komona comment mama Bellevue azo ko travailler ensemble na bino nautika tolanda quand ndenge tozo kolanda wana ba extrait o ba azo tila biso likolo ya vidéo o. Mes frères et sœurs, si vous savez combien ba mama o ba souffraka na ba papa o ba souffraka, bino boko bando sala ba comité na ba comité de recherche na ba groupe T pour appuyer les gens qui cherchent à détruire ce travail. Boko bando sala ngote. Boko bando sala ngote. Boko banda ko luka ko détruire ba comédien nion sauté. Il souffre. Ba misusu ba koma na misala mususu oyo basalaka parce que ememela bango mbongo. Ba misusu lobi bazalaki bana malamu. Ba mama malamu. Une femme soumise. Soumission ezalaka na libala mais bango soumission lobi ezalaki epa ya bandeko na bango misusu ya basi. Parce que batiela ki likolo ya mesa azolia ezotanga oyoka gu. Oyo donc ezotanga zoka gu makasi. Nyonso bazo loba amen. Oh, derrière les amen, il cherchait place nini, li dousu nini, fona bimela, pona komangando ne bale. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. Il n'y a plus rien à prouver. Mais ba maman oyo, bazo mériter respect. Bazo mériter respect. Il souffre. Il souffre. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été préparées pour la gloire. Et belé pe bazala préparé pour un succès. Et belé bakani sakate qu'un jour bango bakokoma ba place oyo par exemple ba Bellevue déjà si bakomaki. Mais les bons dieux à ça la makamuna tona e. Bozo pe sa bisonine. Et belé bazala sousunelo ya prouver. Parce que à yebi kengande nazabo na combien d'ana facilité ya moi $100. Ata na baby si na ngalelo, ata na baby si na ba collègue, ata nazana moi facilité ya $100, moi facilité ya $50. Donc je m'en fous. Ba finga bango ba lobela bango etalinga ité. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Nandenge bandeko misusu bandona qui déjà théâtre po bando kosala misala ya bilanga. Bando kinde bandundu, ba misusu bando teka bakabelo. Ba misusu bakota na cop moko boy o bango moko ba yebi. Ba misusu pe balinga ka bazongela musala na bango ya boulevard akala. Mais aujourd'hui grâce ya musala oyo ya théâtre et grâce ya Onzambe Achaki Kati ya ndeko moko boy à Bendi gauche, à Bendi droite, aujourd'hui, le théâtre est représenté par beaucoup de Congolais. Et cette personne a mérité nine. Respect est belé, considération est belé, estime est belé. Elle souffre. Ma maman banyo kwama. Banyo kwamaka, j'allais dire. Banyo kwamaka. Bazo mérité respect. Longo Nyanabino, félicitations Nabino, les comédiens, continuez comme ça. Un jour, la vérité sera établie. Un jour, ma réputation Nabino Oyo, et kobanda robeta batu ebele pongi et kozali susute. Un jour, batu bako changer maloba ndenge ba utu ko changer maloba awa et pas maman livre. Na bo changer maloba te, vous allez changer bien ba maloba Nabino.
boko changer yango très bien na boyoka goût makasi goût ya goût boyoka goût ah oui boyoka goût vous allez changer yango bomoni nous avons changé les stratégies ya mosala ah déséquilibre ekoti babimi na balabala na ndenge mosusu ba perdre pédale nous sommes restés le même même bateau mais stratégie ya mosala n'est changé c'est le mais tout faut ça là lorsque tout tourne autour il y a ridicule le résultat est kozala mabena bosoto na buzoba nazo assisté na ba tournage à Maman Belle Vie bamba lebele vraiment nazo komona makambo ebele ba frère nanga ba sœur nanga bande konanga makambo ebele vraiment oui ebele faut respecter ba maman oh. Cette dame de Belle Vie où je veux parler maintenant ya musala nae lorsque elle est sur scène des fois azana na sima caméra des fois ye wana kuna azo coacher des fois ye moko sur scène kokoma n'en parlons pas parce que kokoma déjà toloba t'es là tout le monde ebi Congo mobimba e yebi eza tekeno lokola bande komisusu moto akomi acteur moko ya mama Milo akala aye akomi ne ba filme na ye asali ba alignement na ye makambo nyonso ale RF eza tekeno non acteur mobo ya mama na biso Milo akala 1050 aye akomi allez film ebimi lokola bolinga mapeka ale bakomi un film de écrit par muto yo akomi film œuvre ya esprit ya mayele na ye kombo na ye ezalaka te kombo batiaka te mais pour la gloire bozui bobambi kombo ya mutu mobo oyo akozala incapable ya ko défendre scénario oyo wana batielaka ye mais cette dame de Belle Vie azo coacher azo coordonner azo diriger des fois donc ayaka tina maquillage pour contrôler batie bato maquillage ndenge nini pourquoi couleur oyo pourquoi boye dernièrement j'ai assisté na azo ko reprocher bande konaye ya ba actrice ndenge balataki alors mais vous êtes une femme on vous appelle femme pourquoi olati boye tu vas passer et cause à la milliers de Congolais et le monde entier ba yo parce que Belle Vie télévision c'est le monde bande ko ebele ba kotala yo mais olati boye pona nini mais wana kaka na monaki c'est-à-dire ngape nazalaki na monaki ka moi cuisse moi propre boye ya moi chocolat moi boye ils ont frappé c'est-à-dire bena cuisse bena ko ya mutu à l'obité et la mo il faut bongisa ngo boete aki a bongisi des fois elle est là-bas nous avons beaucoup de difficultés na yebité excusez-moi le bureau ya Bella Production Bogolim Bisanga mais ngape na ya kawana na tala gape moi ba faite nous ne sommes pas du genre ya batuke on adore le gens où on doit toujours kokumisa makambo même ata eza makambo de za bongote non nous ne sommes pas là pour ça nous voulons que le travail de Belle Vie est mata et que les likolo et comme world alors ceux qui to kolinga ke musala na ekende to ya ko flatter te to zala ba flatter te poto ba no flatter ye mama you is beauty you is batu is nyonso is Congo non you is no I don't know like it yeah pour mère bena mikolo komi bena soki ka bo fandika bo oyo kaka dans le vide bon moi anglais et bimi toi allez beaucoup mo lukango na dictionnaire mère le vrai anglais ko donc et bimi ka toi hermo toi mais Maman Belle Vie ça va na yebi pété idées anine mais boyo ka goût omoni goût boyo ka goût boyo ka goût makasi vous voyez donc c'est ça
Mais la difficulté na biso ya nde nazo ko kengela ka bango hermon na lidusu eza surtout le site. O etali ba site eza vraiment difficile. Oui, eza vraiment difficile. Eza moko ya ba makambo yo ezo ko rendre mosala au facilité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes comparent au mona na Nigeria, so kei, so ozotal ba film na bango ou bien na Tanzanie, beaucoup mona ba cadre kitoko, banda kwa kitoko. Premièrement, le Tanzanien est à la bande ko na biso oyo bazali na Nigeria kuna, ba travaillaka en convivence na gouvernement. Ezali na ba site oyo bat misusu batonga justement pour kuna ezalaka ka ba tournage moto elekaka kuna. Politique culturelle ya ba mboka mususu na ya Congo boko comparer bangote. Ici nyonso ezalaka ka à genoux. Awa tozwa nyonso totikela présidence. Ah tozwa nyonso totikela nini comment dirais-je? Ouais, présidence. Il faut que le président a ça là parce que c'est le président ou azali institution. Le président azali institution, présidence n'est et accompagne qu'à président. Il faut que gagnant soit fati. Il faut que gagnant soit fati. Or, il y a un gouvernement qui est censé il y a tenir compte. Il y a eloko moko et puis tozali na parlement kuna oyo bazali censé il y a comme makambo yo elongo bani. La politique culturelle ya mboka na biso na ba mboka na eza ndenge moko te. Ba mboka na des fois bachela bango ba site na portée ya ba artiste nyonso oyo azana besoin asala mosala ne ba site ezebele. Mais c'est pas le cas avec nous. Chez nous, pour que Moutou azwa salon na ye atike la bino toute une journée, c'est tout un problème. C'est qu'il faut la relation moko boyen na Moutouana. Il faut. Mais or ka bino batu bosengaka ba site eza bien te banda ko eza kitoko te ebele na Kinshasa awa boza na ba appartement ebele boza na ba appartement eza meublé eza spacieux eza kitoko eza nyonso bien. Mais manque ya volonté kochaka ki congolais liboso manque ya amour ngana kolo ba bongo. Vous êtes incapable aujourd'hui, je l'ai dit dernièrement. Il y a coacha que non, bande konabiso lokola gouvernement Congo, lokola Congo, et puis ça ba artiste place au bako bano tourner te, ba citoyen ezalaka tenga naza na appartement noko t'a dit, bo que notala nan donc appartement nanga ezalaka place boye chef azalaka wana gérant za wana bo ça la programme na yé poto yeba date nini et koza disponible na bino bo tourner jour nini pour aller tourner là-bas, c'est facile non? Famille Libota, les Congolais, parce que ici moi je parle pas seulement de famille Libota. Ça c'est un problème sérieux aussi. C'est un problème sérieux. Nous devons accompagner cette dame. Les bons dieux apprécient Mayele, Yakokoma. Les bons dieux apprécient Mutema Malamu. Les bons dieux apprécient Komi Kitissa. Les bons dieux attendent pour travailler avec tout le monde. Alors, Bisopé, Bato Tozo Pembeni Naye, Tozo Komemele Nin. Bino Obaye, Bozali deuxième famille Naye. Bo accompagner, bo encourager pour que Moussalawana Asalango plus. Des fois, je vous épargne ici le détail. Pour un tournage, pour un site, cette dame, Abim Sakambongo est belé. Je n'ai pas besoin, il y a un peu sabino, chiffre A. Des fois, il faut, à comme place, vous savez, ceux qui a loué des appartements, na tournage, na journée moko, a loué des appartements, par exemple. Pour banda salon par exemple différent, combien il faut à dépenser? Elle va se déplacer avec les acteurs, elle va payer l'appartement. C'est pas facile. Je demande na ba Congolais nyonso, encore une fois, o nyonso azana site, o nyonso ayebi kenga nazana appartement, so linga kamomo sala théâtre, mon numéro est là, appelez-moi. Aux appels kuno eza bien. Bella production c'est que nazo CP là na équipe technique na intendant nyonso ya Belleville télévision
Ceux qui baillent place au bazo ça la tournage, ils ont na flat, ils ont na nda kwa mutu. Avant bakende Bellevue afandaka afandi. À s'assurer que ndaku etikali ndenge yé a coûté la kiango. C'est pas donné à tout le monde. Nayebi ba leader monsieur zalaka tournage esili coupé. Bakangi ba matos yé mutu liboso a koti na mutuka na yebu akei. Mais elle est là. Peut-être abimaka mutu asuka na site pour vérifier si réellement ndako batu batiki ndenge ba pesela kibiso, si réellement appartement auto loi ki to tiki yango ndenge to kuta ki yango. Des fois akenaka mutu asuka. Ce que je dis eza ma mwanzela te nazo inventé te nazo zalaka na ye. Nazo komona yango. Mes frères et sœurs, bolinga vraiment musala oyo. Je demande votre soutien, surtout dans le Italiba site. C'est très important. Il y a des projets qui demandent, il faut que ça soit un luxe. Et ça, film et il faut que ça soit une suite présidentielle. Et donc, il faut que ça soit une suite. Parce que na Congo, pour mutu, pour que nous ayons une suite, na barotana, na hôtel du fleuve na botela minene a dans na Congo so ke kuna okoyoka bako sengo mbongo ebele pour na journée moko okoyoka par exemple $1000 ou par exemple plus pour na journée moko pour y a gagner combien si ko boye sanga so film yana et zo senga il faut luxe mo boye za ya bongo mo ebele ako dépenser combien pour y azwa combien pour bande konaye o bazo ko accompagner bazwa combien. On ne demande pas l'argent. Là, c'est moi. En tout cas, équipe Yabela Production, excusez-moi. Nanga munanga IP, faut na sala pe o quelque chose. Et quelque chose on a kogi ko sala na moni voix on a ko les ali par nzela ya media. C'est pas pour insulter, c'est pas pour na ko sala lokola bande komisus na changer ndako. Boso melanga ba kiti lokola bande komisus moi na azobela bossa le langage chinchani le kola bande musu face à la SOS même pour asomba micro ya chaîne naie pour binobo sunga non ici là je travaille pour l'intérêt général c'est pour le bien aussi il y a ba artiste vous savez si tu y a malamu ba cadre bien et permettre à mutu même ata alati et lamba eza salité et bimakitoko et permettre à même ata image na caméra et bimakitoko neti place on a fandi. Vous sentez que ma foot à moi et zobimati na ba mur et ça fait quelque chose de bien. Yango mona kayo na poto okangi photo sans filtre. Photo bimi ki tok. Oyeka même téléphone wana. Même application oye na Victoire okangi photo ozobima lokola do yo moko o mitali tete. O fona sala soki bababe yango ni. Hein? Na sala retouche ou bien application mususu mo ezala wana o ebimsa bato bambebo rouge boy snap o fona ko takaka na snap o fona tel sambebo o yo mo pena talibo mais photo na kaya ngona poto on a checké logo c'est normal mais o yeka na Victoire milelo c'est pareil na ba site moi lumière po ebeta bien. Et c'est un cadre de Zakitoko. Maman, bozana bandak, papa, bozana bandak. J'ai une maman qui m'a appelé depuis Hollande. Il y avait une maman qui m'avait appelé, maman pasteur. En tout cas, on appelait son bote bisika et Zouamio. Azana, Hollande ou bien Allemagne, le Dembo Kawana. D'ailleurs, notre maman m'avait dit quand elle sera à Kinshasa, soit Zongi Yemoko à Kobenganga, pour qu'il y ait une résidence na bango pour battre na disposition ya maman Bellevue pour na tournage. Maman Moussou soit benga aux États-Unis. En tout cas, atinelanga même ba photo ya villa na ezaki tellement kitoko na sepelaki, mais après un temps, vous savez. Batou Bazaka, Batou Ezana Makamuso, peut-être elle va parler avec ses enfants, sa famille, et ça là qui m'a bourré. C'est pas grave, maman. J'avais senti la motivation, la volonté, Odon Kozaki Nango, même à ta de Simbagité, Nzambe à Kosunga, à fond la porte, et pas à ma maman, na ba papa misous, na ba frère, na ba yaya, na ba leki misous, parce que Ezana ba leki na biso, et belé le long de Timoko, na ebi, à dans appartement, na une ville, lobby d'ato sola qui, appartement, est vraiment donc qui plein. Donc, espace ça écoute. Nous avons besoin de sites. Aidez-nous
soutenez aussi votre sœur na musala na ye et koza quelque chose de bien. Elle a déjà azali na matière, azali na contenu, azali na temps, azali na disponibilité, azali na oignon sur de sengeli. Mais le site des fois est au sala. Moi et loko moko ya kito côté, des fois on a besoin de déclarer. À chaque fois lorsque on est en train de dépenser, obi monsieur belé, oko risqué, oko ma place moko boué, mutu et tout ani. Donc parce que tout ce qu'on fait sur le business, d'abord c'est de servir la nation, le drapeau, et puis ensuite les alliés business. Bino pe bozali na besoin, il y a ma promotion, il y a ma kamuna en tout cas Top Media Télévision les alliés disponibles. Mais le message important est ça, surtout ce qui concerne le site. Nabi ba mama poto et belé bana banda quoi. Bona banda quoi ya kitoko. Ba misusu bon. To ebité ba misusu pe ba banga ka non bino ba to télévision ceux qui boké tourner le pananga et comment makambo aboué. Aucune personne oyo déjà ba tourna kananda kunaye na salon naye et que ba identifier ndako wana. Lorsqu'on tourne de forme mutu poye ba que no awa ngana go tourner donc pas tadi ou bien donc pas de mer. C'est que faisait ka mutu do azala na kati ndako wana sinon eye bana kotote. Et eza na ndako mususu boko tourner eza na badia ding. Mais na tournage ebimi ndako wana eza na Gombe. Boko tourner ndako moko na Gombe mais na tournage ebimi ndako wana eza na monga na réalité ya film boy. Ndako wana ebimi eza na monga fula. Et qu'on a quelque chose de bien ceux qui besoin accompagner les artistes nabino bandeko bazo sa la bino musala na ndenge elongo bani vraiment ngata dingala pa na suki to kutana bino balasima parce que là déjà le temps presse nazo ko rejoindre maman bisika ezomi bango na tournage kuna parce que le tournage ezo continuer faut pas si sango peut-être lelo au lobby donc nzambe azala na bino que le bon Dieu vous bénisse mais sinon bakoyoka goût makasi donc goût ya goût c'est-à-dire bayoka vraiment goût donc c'est-à-dire goût quoi oyoka goût makasi voilà lobe ko le kalelo merci beaucoup.